lelo oyo eza bavideo ezocircule awa ya idi ake kamba apiki atiki bamakambo na ye akomosela nkolo ntango trouve video wana monaki onde. Bon, balobaka un vieillard doit craindre la force de la jeunesse. Soki moto akomi deja mokolo akoka somaka mosusu te po yebi bana mike bayaka na pression na momoni ke okoza sportif soki omi na mokolo fo banga sportif ata mwana moke parce que aza na batiko aza na solide ata makasi ozomona soki ake kotika kuna ça n'engage que lui eza problème te mais baloba pe soki omoni nyama makasi lokola nkoi akomi kolia matite seke force ya koboma nyama eza lisusu te. Prophète de la nation na général de Fao bafoto yango esikile epo moni yango déjà namonaki yango ntango omonaki yango prophète de la nation na général de Fao esaki onde. Bon vi akomani déjà sapere vi akomani sapere vi na makambo nzambe aza no sute vi akotani na monde abese vi akomana ye sapere vi soki akoki ke nord de Fao azoya koprepare bilamba so pa yebi seki nord de Fao azoya te moto azoya robino aolata swag so pa yebi seki no donc ye akomi kosadapte donc na akomoni kwa papa wemba ko de génération génération so amoni moto te la zo akotini clique wa vi akomani sapere donc makambo oyo ya prédication makambo bote vi akota na ye pena na makambo sap vi akotani na momba base vi azani sous prophète de la nation te atika nde image wa prophète de la nation to continuer de ce ko ba débat ya base vi azani sous makambo te vi akomani sapere. Mais les abino te ki lelo komona ye pe azaki parmi pe azape katilo azape ka parmi ba grand pasteur par rapport à mon mambo osala elobela bino lelo te. Un grand pasteur ça veut dire moto azobanga nzambe na ndenge ya bosolo. Un grand pasteur za moto balandaka te bato baolanda ebele parce que Satan pas pesa moto pouvoir après tout pouvoir bato balanda moto moto lokuta tu vois pasteur a munene ata pasteur o azobanga nzambe na motema na ye mobimba yine pasteur munene bato baomona yo te omoni era kala le bato ndo chabo friend bato bacheki ba millions nzamba mona ye bango te amona kama mama cheki mbongo moko libenda biyende mutache mbongo na motema ne mobimba ache mbongo ebele ba o balanda kite maître bo saza maître spirituel o azo pratiquer sans occulte maître bo saza résident na Kinshasa maître bo saza moto azo songa bato azana problème ya mwasi azana problème ya mobali azana problème musala azana problème ya mikanda na poto azana problème kwa kima exil azana posa zonga mboka azana donc ba problème nyoso eloko kaka o ezangi to sala te izakola musebe. Numéro ka moko na pesa ki ya plus 243 97 10 44 982 plus 243 97 10 44 982 tout ça la wazana posa ya porte-monnaie wazana posa ya multiplication wazana posa azo médaille wazana posa tout nous sommes tous mieux placés tous à dispo pour na ko satisfaire mes thèmes na bi to ça les to PC et na basi msupa na posa akoma na mibalo ba mona kambo to ça les peto pesa et ça pe na msupa bingana na jouer na posa na beta club munene pour na visibilité to sala mi sepe o bandi sikande to benga ba musicien herbe ko zana na C wana posa succès to sala politicien pe azoluka protection to sala mutu pa na poma document esimba te na poto to sala mutu pa na poma chômage to sala mutu pa kenda exil azana posa zonga na mboka to sala même mutu na catégorie ya ba condition catégorie makam to sala plus 243 97 10 44 982 plus 243 97 10 44 982. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Bote bonjour na ba fidèle internet. Nyonso to ya Congo Dialogue. Merci na bino bozaka toujours ebele. Yakolanda Starly Lima, autrement dit garçon capable, l'homme le plus difficile à gérer. Kane na bebo mesana ngoto raté mukolo nzambe a kolala pongi tonke nzambe na lali pongi te
jamais tu rata, tu zanaka, tu sam salami, mi baby qui Starly Lima, autrement dit garçon capable, l'homme le plus difficile à gérer. Na bima pena pa mate so na bimi c'est que ça en actualité, ça vraiment un événement de ça la Starly Lima qui t'a terrain, mais Starly Lima le loyo na à travers na bino de botaki émission, ba abonné, il y a ba fidèle na biso tout ya Congo Dialogue bolanda ki toyambaki dernièrement awa maître Bols alekaki awa webi kendinga lobaki merci na ba encouragement na bino merci pe na ba o ba bengaki na CSND bosengaki tozongisa susu maître par rapport ki bobi azoloba tellement bien azo éclairci pe na ba makambo nde yango tobaki tozongela susu merci na maman Francine Ngembe o apesanga toujours ka opportunité ya osa musaki toko na kati ya Congo Dialogue merci na papa José Boloa Steve Kambanga l'archiduc balobi banzela yango yo merci na papa Charles Eskema Clara Sasa Olario TV donc Ibrahim Abdi grâce ngalo donc ça va vraiment bien merci na Nicolas Zolador ya yango na de partout ata na zawa piso na fandi so na tel ko na tali na se zone rouge tozana kandi to kanga to continuer toujours ko kanga bango ça dérange pas ou essuie donc nde yango tozonge sous mettre boss poto sur la source na mettre boss aza déjà habitué déjà émission pas comme peut inviter un vice permanent ou ezaki to bando le biara ba ramener té si arrivé pesa ba actualité mettre boss azana rapona ko éclaircir biso sous merci na bino pe obosinga senga numéro mettre oyo kango pe yemoro pe na munoke bele pe ba bio numéro ya mettre boss ezo lekate ngato so na mettre boss bonjour maître bonjour papa journaliste merci na ndenge ozongeli sous biso par rapport ya plan de temps na yo lelo olekisu na Congo Dialogue mona na ba fidèle abonné na biso o bazo lando na Congo Dialogue bon na tombeli ba abonné à Congo Dialogue bambote mingi surtout na la première dame yemo maman Francine Ngembe na pesi mbote ya passant ba abonné na biso Congo Dialogue bo continuer ko benga baninga na bino ba s'abonner pour musala ya papa Starly Lima na maman Francine Ngembe qui ne liboso en tout cas bambote na bino place bozali. Merci quand maître Pessimino Bambote maître lelo tozongelo lisusu ba landaki monsieur liboso aleli ba 8 maître numéro ezo lekate de bité numéro eza na problème ou comment mais quand on repère ça bon numéro ou ezo leka siko eza pena permanent non numéro elekaka numéro ceux qui numéro so lekate boyebi Congo to na problème courant to na problème financement ya kosomba ba méga peut-être mon méga ezate bien na to sala pe musala na kangina au téléphone numéro ka moko na pesa ki ya plus 243 97 10 44 982 plus 243 97 10 44 982 ba ope bazana numéro na ngawa na ekala eza permanent mais eza na moi téléphone eza moi problème peut-être on passer mais numéro o na pesi o eza vraiment opérationnel soko bengezo lekate soit eza non fermé na zo sala musala so na sisi musala na ko fongola so za na message be question opposé so na fongoli na ko répondre merci so fongoli à répondre maître na batu balanda ki émission liboso te ope bazioka na kati émission oyo mais quand on conseille la bisu ilo mongo te 1 minute awa maître bol sazanani asala rani musani vraiment za nini bon ba o balanda ki te maître bol saza maître spirituel o azo pratiquer sans occulte maître bol saza aza maître o aza nan venant ya province ya Bandundu maître bol saza résident na Kinshasa maître bol saza muto azo songa batu aza na problème ya mwasi aza na problème ya mobali aza na problème musala aza na problème ya mikanda na poto aza na problème kwa kima exil aza na posa zonga mboka aza donc ba problème nyonso eloko kaka o ezangi to sala te eza kola musebembe mais le reste c'est ça etikali wana tout ça là oza na posa ya porte-monnaie oza na posa ya multiplication oza na posa azo médaille oza na posa tout nyonso toza mieux placé toza dispo pona ko satisfaire mitema na bino aza dispo pona ko satisfaire bino bon tokolo bani yo c'est la science magie marabout comment oui la science c'est la magie tout ça la magie la tergie qui veut dire la magie sacrée il y a tout ça là tout ça la science ésotérique bien autobengi hermétisme et en auto pratiquer na baki ni mission tout leka science tout ça la ramingi ngwana auto apprendre tous initiation ba transmettre biso lumière et pas père spirituel yango lelo rôle chose ya kosunga bande ko na biso obaza na pasi
rôle na biso eza kosunga bandeko na biso baza na pasi siko spécialité na yo eza nini to par rapport ya science na c'est basé plus na nini to biso to spécialité eza biloko nyonso tosalaka mais tozalaka basé biloko wana nyonso tozwaka yango to engloba kango eloko moko oyo toloba 1000 fois médaille soki moto aza na posa bato mosusu bayaka na posa akoma na kisa basi tosalela ye topesi eza na basi mosusu baya na posa akoma na mibali bamonaka mbongo tosala mpe topesa eza mpe na mosusu abinga na joueur na posa na beta un club monene pour na visibilité tosala mise mpe oyo abandi sika nde tobenga bamusicien en herbe oyo baza na se oyo na posa succès tosala politicien mpe azoluka protection tosala motu mpe aza na problème document esimbaka te na poto tosala motu mpe aza na problème chômage tosala motu mpe akenda exil aza na posa azonga na mboka tosala mais motu aza na catégorie ya bacondition catégorie ya makambo tosalela ye parce que eza na motu akenda exil aza na travail ndenge moko te na motu azoluka makambo ya kisi ya basi to kisi ya mibali eza na motu mpe ana problème document eza na travail ndenge moko te na motu oyo azoluka problème ya financement ozomona donc motu aza na façon ya travail oyo tosalela ye mais du moins médaille eza na mpona épanouissement donc ça fait pour moto s'épanouir akende liboso médaille eza mieux placé pour na avantage ya motu wana médaille eza mieux placé pour na avantage ya motu wana merci na LD Chaliba, famille Chaliba Mombimba ya bino yango wana donc bisika tout boza bo continuer toujours ko s'abonner na Congo Dialogue. Merci pe na ba conseil, merci na ba commentaire bozo continuer toujours ko pesa. Et ce ça la ka Starlilima azalaka wana. Oyebi ke Starlilima lo barane vraiment trop talinga rapis invité ne aloba na place na e donc ba question zalaka yanga ba réponse zaka toujours ka ya invité. Alors conditions za nini ya kozwa médaille na conditions za nini? Condition exacte condition taka ko benga maître boss so bengi maître boss okoluba siko médaille zozwa pona eloko nini maître boss naza na posa ya kisi ya basi naza na problème na musala na kotsa ba demande bazwaka ngate naza na posa ya financement naza na posa ya kozwa document na kangama na poto naza na posa na kima exil nazonga na mboka na ngai boa to sala aveuglement tout sala ye ba aveuglé po ata yeba mona ete soit to amoni ba sala ye lokote osomona mais ça te no na kolba kino spécialité mais était o azana problème nyoso ça semble difficile à lobi to sala balobi o azana problème o eza ko semble difficile aloba ba ko sala parce que conséquence to be inconvénients za nini na médaille wana ko ikotika ngope na ndako moto to azuna yango ko ikokena na église et déranger na ngote médaille ekotaka partout médaille ekotaka partout parce que même peu bango moko bazwa kamba bango ba passer bazwa kamba bandimi ebele pe bazana ba médaille parce que médaille eza chaînette médaille eza bague médaille eza montre médaille eza chapelet médaille eza biloko ebele musu eza alliance musu atiango na lino médaille eza biloko ebele c'est pas dit que soza na médaille okota tete okota na église au prier ça n'a rien à voir oyo kotante bana na nzambe te oyo kosala bana na nzambe mabe te mais oye prière na yo mais même temps médaille na yo ezali médaille wana faut protéger yango o protéger yango nde ba protéger eloko nyonso parce que biki eloko oyo yango to sala kina zo mbongo yango pesenga musala yango pesenga financement yango pesenga mukanda na poto yango ekimisinga elongo linga na exil na zongi il faut protéger yango soigneusement au quoi exposer à la portée de tout le monde même la produit pharmaceutique ba komaka n'est pas laissé à la portée des enfants donc ça veut dire tiango pour la danger yo pe eloko wana il faut protéger yango bien et ça l'inconvénient eza na inconvénient mais yo moko dimo oyebi ke so ba pesi yo principe que non principe yo na kosala nango bo na kosala nango bo en cas peut-être ya perte ya médaille inconsciemment obungi songo par inconscience yete que non ozu médaille otiki na mesa ebungi yo zo ebate inconsciemment so ebungi toki ko renouveler yango to sala yango so obungi saki yango to yebi que non ça va to senga ki $10 pour to sala musala o mais le ko obungi so peut-être $20 pour to sala musala o pour to sala dédoublement ya biloko to sombaki il faut to bandela ko sala appellation d'esprit bazunga osomona parce que ceux qui osana mbisi okangi mbisi so obwaki a ozungisi na mai akolunga akima musika po bato bakanga mbisi wana kotaki so fo na bateau de pêche bakepe na musika na ba pareza makasi po bakanga mbisi wana so bateau de pêche eta akepo na libela donc faut ko sala dédoublement ya biloko to sombaki po to sala musala to zungisi la médaille bon médaille on peut kozonga singa pe ba sacrifice ne mona rao pesanga bo pesanga te esenga sacrifice mais il y a pas de bénéfice à sacrifice sacrifice ça biloko ya mike parce que so na sengi mbongo pesanga $10 pour na salango ba sacrifice nyonso na sala na mbongo na parce que biloko na nyonso sacrifice osombi yango ngai moko na yebi nini na kosala pour na pesa o médaille eza na sacrifice nde bato bakanisa pour bato ba visa mingi sacrifice ezaka moto OK sacrifice ezaka moto te sacrifice boko sacrifier mnyama boko sacrifier loko songolo bo sacrifier pour na musala na yo. Merci ba sacrifier pour na musala na yo. J'espère que vous allez comprendre que toza na maître boss banya no numéro na plus 243 97 10
44 982 plus 243 97 10 44 982 bozwa ngamoko vraiment personnellement. Merci ouais kaka moi intro émission pour na boyeba mutuni to za skoto qui ne pena ba question ya ba actualité ngo. J'espère que ebi vedi. Oui, il y a Edi na ebi. Moi na matete. Na ebi. Lelo eza ba vidéo ezo circuler awa ya Edi ake kamba. Et puis qu'il tiki ba maram na ye aomosela nkolo. Tant on trouve vidéo wana. Mona gonde. Bon, Lubaka, un vieillard doit craindre la force de la jeunesse. Ceux qui m'ont comme les gens mokolo, à quoi ça m'a suscité. Pour ébirer bana miki ba na pression na monde qui cause sportif. So comme les mokolo, faut banga sportif ou ata na muke parce que ata na batiko ata na solide ata makasi. Ozo mona soki akiko tika kuna, ça n'engage que lui et ça promete mais baloba pe so moni nyama makasi lokona koi. Akomi kolia matite c'est que force ya koboma nyama. Ça suscité do batika bana miki o bazana force ba mekana kokota za mababo manyama. Et ça m'a bête. Soit tiki après cette opportunité pour pouvoir pas ban amiki parce la pression et ça la makamboana. On parle le mot bagevia comme na suka donc akukasi lote. So ki ngai pende na zabwe na sa spiritualité na biki na tiki na se repentir na bongo le motema. Ça veut dire na tiki na za sur force té. On comprend na sur force té fona tika bateau ba zo ya sima. Ba ça le na pression. So ka tiki ça normal après cette opportunité tout ça là. Parce que azaki d'ailleurs bando mona homme force atiki nyama komolia matiti. Ça veut dire azali sous na force on a te do biso mutu to so na moto asika. Tous en plaire bonir force on a au salaire. Donc type na bozaki wana webi que homme fort de vedi. Bon, avant de go sala parce que omoni a tous au sala ba pesa ka avantage expérience joue ka grand mo munene. Ce que sala il faut respecter les gars qui ont vécu. Bango ba sala ki na tana bango auto ki bana miki to tala bango to betela mo maboko. E biso to na monde wana. Tu faut te reconnaître que ba ba grand. On se comprend. Même yo ndengo to sala miso yebi ki no tenga stali naza journaliste mais ba papa manda cheba bazali ba papa bolo nzako bazali ba kufa ki ba une expérience ko le kan parce que ba moni trop oh yo na mona kite mais au fur et à mesure to kine yo po mona peut-être o ba mona ki yo ko mona so plus ko le lokola ya alongo de na click alongo de na course alongo na le panier circuit biso to continuer chemin le panier circuit ba on bazo continuer na bango chemin lelo pe to moni prophète de la nation na général des Faro ba fotongo esikle pour monio déjà na mona ki yango ta mona ki yango prophète de la nation na général des Faro et ça gonde bon via comment déjà ça père via comment ça père via na manzamba za no sute via kotani na monde base via comment ça père via so ki no de Faro zo ko préparer bilamba super bi c'est que no de Faro zo te muto zo robino awlata swag super c'est que no donc il y a comment ko s'adapter donc na akumule kwa papa wemba ko de génération soit moni mutete la zo a continuer click wana soit moni style la zo ya olati la course na pantalon olati la course na pour pantalon avec style la na mutu ya la coste et via comment ça perdre makambo ya prédication makambo boté via kota na ipi na makambo sap via kota ni na momba base via tani sous prophète de la nation te atikande image of prophète de la nation to continuer de ce ko ba débat ya base via tani sous makambo te via comment ça perd. Bon, on a tchunga ya na mona yeza une affaire à 30 000 balles. Bon, le quoi prophète de la nation biso to ba ndimina prophète de la nation bato za sous ordre na c'est biso photo la tango to l'un exemple mutu a train le quoi train là biso ba vago photo la tapelo ko wana c'est suka na devoir après suka na devoir kazi makasi bon on a 30 000 balles le pango na la bika 30 000 to koti to vérifier ngoti na ballon pe ça la que na ballon pe $30 000 na ballon $30 000 na ballon pe biloko wana ça $30 000 na ballon on a qui facture oh mais tu vérifies ton ngai wana to koti na internet au monde za na $30 000 papa Starly et l'autre une émission on parlait plus sur la spiritualité de Maître Bols et non les kambo ya papa Denis Lesmer dis-moi via comme il s'appelle via bungane de enzela na makambo wana comment il s'appelle à kotani na base via makambo wana ya ko prêcher mais on za susciter et ça sommes qui ont 30 000 ça sommes qui ont 45 000 ça sommes 60 000 et ça y mais plutôt tout le plus spiritualité il y a Maître Bols. Mais les habits notés que les lots communs na yépé azaki parmi pe azapé katilo azapé ka parmi ba grand pasteur par rapport au mambo ça là et le belabi les lots un grand pasteur ça veut dire muto zo banga nzambe na ndenge bosolo un grand pasteur ça muto balandaka te bato ba olanda ebele parce que ça t'a pas pesa muto pouvoir après tout pouvoir bato balanda mo za muto lokuta tu vois pasteur amuni na ta pasteur ozo banga nzambe na motema na mubimba il n'est pas ça muni bato ba omona yote omoni era kala le bato ndo chabo friend
bato bacheki ba million nzamba mona ba ngote amona kama mama cheki mbongo moko libenda biyende mutache mbongo na mutema ne mobimba ache mbongo ebele bato nyoso bakamwaki do ça veut dire que za grand pasteur mu teke oza na bandimi ebele te ozo banga nzambe na ndenge ya solo yango il y a que grand pasteur yango moni biso même na science tolobaka mingi les chrétiens ou les croyants sont des problématiques mais les pasteurs sont des hommes malades parce que ba chrétien ba ndima kina problème pa na bango moko ba problème ba ko orange ngote bango tana malade ba ko orange ngote ba orange ba ndima. Prophète de la nation Kalaminte awa Zozung Sanzondo donc stade de martyr aesa l'état pour abia côté mikanda ba obo PC martyr na biso ba PC martyr te stade nyo surtout ba PC akobuka yango comme ça l'état a un problème et mon papa c'est quoi ça la défi na l'état tozo linga kota prêcher le loba pourquoi ça la défi linga so côté faut buka nana ebiseka kobuka ya bibatu po dega otondisa batu wa buka ya zo lobango za sirit nana ebiseka kobuka kaya za prophète de la nation prophète de la nation do seki batu ba uta mboka parce ça va lokwa ba kobuka ngape na rendre défi et kobuka na te aw sala pemba pas même la moitié ya batu ah donc il nous a on va penser ngemi mambo ba bien awsala pamta ya ela rabatu soka iza promite bongo so mutabi ke no azoyela yo yo po bonga me ça va muto na bonga mata no poso ni na ye nango ya fanda bana te vous locoter na lekiye na opese ba vite koleka muteli ko lobate ke no koloba koleki muteli ko lobate ko za danger on comprend na koleka na bina leki stali le but ke za danger na sali na obika pona se pesa muno nanga ndenge même biso na spiritualité za mona mutu moko leka binga na za danger na za supérieur yo mutu za profonde mona za danger mais ngam na mutu domaine na mona za na mukie na muka sana muke eza façon zo lo marketing ne po batu balanda mais en soi zo lo tele batu ba comparer lo te ba okima bango no sondo zo mona on a fait de faire na batu passer lo kutaba ndimba okima bango na ba spiritualité bele banga so disa banga batu okiti ba oleka na te batu ba okima bango batu ba pas mettre boss batu ba oya oui na ça sir batu ba oya na ça si certain batu ba oya parce que ça na batu musuku ba benga nga ba sanga hôpital général na tuna tipo no benga hôpital général pour habiter au monde ba polyclinique mike le ba lemba na batu batina mon hôpital général donc to sali ba dépense hôpital na polyclinique le to hôpital général bon moi muke mutabiki bon moi muke mutabiki lelo to rolo ba pe ba mission na biso ba komi quand même ini parce que to mona ki anniversaire ya Inosbi to moni ke ba grand ba collègue ne ba souhaiter quand même ba joyeux anniversaire o ba maramongi zala te ebité bon kala tokolo bani kalezalaki nango mezaki médiatisé te par rapport à lelo po lelo pene comme pena anniversaire mon intel a sali vidéo et mon papa culture na biso oui bon ce qui va ça la bongo na osepela mingi mais bolingo soit unité za extérieur peut-être que ça l'intérieur te ezana mutu so pa sali émission atindi ba fait atindi ba anniversaire souhaiter ba anniversaire malamu matana posa ba yiba olupemba pour yo mona ke o za mutu nanga parce que asali liyo vidéo a souhaiter joyeux anniversaire ce qui est extérieur au monde on a libanda mais ne kata motema na aux intérêts oyebi yango te ozomona mutu so ko sala lope joyeux anniversaire starli o sepelika ah tuka souhaiter nga mais aluka ko o pousa na pembe na ye po ba buso ba kusala eza mutu so souhaiter joyeux anniversaire yo moni ke o za pire mutu nanga ero ya pembe ayibi yo pe lupemba vena nga mopa mo ko salobani eza te ke bato ba benga ka onde balinga ko mingi eza pe na mutu alinga ko mingi masala unité ya ko benga yo te osomona ko souhaiter mutu ko kinoko tala elingo lo bateke non olingi mingi eza mutu so pa lingi yo mingi mais azui contre ta souhaiter yo te mais na kata motema so porter yo ba musu ba souhaiter oui ba souhaiter extérieur mais intérieur ayebi na nuté ce n'est pas dit que ça unité alors conseil ni opesa innocent bon conseil na opesa ye atambola kana to chemin na otambola asa yemo ba bengi les jeunes mais ata petit frère na biso tomoni azo évoluer a évolué très bien, a continué dans le chemin. Mais aïe, ba mutuni oh ya kokotoye, ba mutuni kozanaye. C'est pas dit que munu soya pas naye, asa mutu malamu. Ba ebi ke ça na succès na ya ça na lupe mbanaye mais ba ko za pepe meni pour ba yibaye. Mais ceux qui a ça prudent aux até ndenge na otambalika mona ko ça on te fona ki na posséder na ki na ngobo. Il faut ça na miso ya likolo pour amuna makambo ezolekana. C'est na ye. Merci na jeune leader oyoki conseil maître Bolsa Pesio maître Bolsa comme na biso na suka vraiment tozonga un peu na médaille tozonga to le bla médaille alors médaille yango mutu ye moko awosoma médaille ne ayeli yo travailler yango to yo osenga ka mutu pesa ngambonga mona sa mamnyos
oui na englober nyonso médaille c'est tout ko médaille ça un simple récipient mutu bien récipient dans la cantine le la basse so tchango mai comme na contenu médaille ça simple montre bague chaînette toujours ka ba loin na ba principe to chena carte on to pesa mutu so ko na médaille neye so pe biso to na eloko auto ça la poto pesa et ça promité mais na bisi batu bazo landa biso na Congo Dialogue à partir médaille boza la décité en tout cas boza la décité boya pena pona médaille et ça te que on a monaki mutu masala ki démonstration na monaki mutu sali boza danger te danger za eloko oyo ba pesio et ça le fait c'est pas dit que so tali mutu asali eloko mondo moni mutu na asali spectacle moko moni mutu na spécial pour qu'il ne s'engager et mbongo ba kolia mbongo bandi ko benga mettre na posa médaille biso to comme aller des refuges au sali ba dépense no inutile ba mbongo ebele pour ya ko bengo bandi ko se plaindre en tout cas mbongo na sana otana na sali ba dépense na sali ba dépense non il faut ya aux après mettre bosa au pesa médaille au sa makambo za ngo posa eza promité mais na médaille ba aux la décité nde na lobby mutu no sazana wazana problème na bolingo na ye azana problème na financement azana problème na document azana problème na kim exil azana problème na football azana problème na musique azana problème na loko nyonso na matière politique azana problème ya to sala to sala le musala e kozala bien yango moni makambo ya ba démonstration mingi o batu ba sala yango moni biso na ba réseaux sociaux to sala ba émission na ba réseaux sociaux to so ba grand homme te to so ka ba débrouiller parce que façon to même la émission façon to lobe na ndete okene na modèle yango batu ba so intéressé na biso to ba mona so ba charlatan parce que pona nini ba vrai faux ba koti mingi na kata makambo yango makambo ngo internet même biso et baby mona muto bengo ka débrouiller ni mais OK connaissance ezali maye les a autres za ngo pena to sala mutuliko muta évoluer mais tellement buzo be koti minga so mona kuna na pesa ki 700 ou alobi na nga 300 azaka lozo de même plumage te OK eza bongo te oso mona eza bongo te ba mekano mettre boss ba sala décider. Mais c'est comme si nous avons un problème na bateau ba sara ba démonstration pour yo okokano ça ba démonstration te ou comment émission précédente ou la biso ça ba démonstration mais le pesu c'est comme sous na ko ça démonstration te na lobaki na émission précédente na lobaki à la longue na mikoleko ya to ça uniquement ba démonstration to la ça bateau démonstration on comprend na lingi na bateau ba comprendre que et ça démonstration de ça la qui c'est ça connaissance ya mutuna eloko ba bisio yango na banda ko loba bien ba che ba nommer ba ministre ni ça qui démonstration na gare centrale to na victoire ça démonstration président yo ki ba nommer te et ça secte o ya kotaki science wazo pratiquer ba bise sala autant de pour sala boy pour na visibilité amonana ba mona ba che parce que ba so ba nommer ba ministre ba to ki belete ba tala ka somo na bon ça va yo étoile wana pour ba reconnaître yo yango ni muta ozana ngo posa muta na posa te démonstration sala démonstration ba ne so ba vendre na le premier ministre Sama Lukonda vendre sala démonstration yende fakot te démonstration de connaissance na yo intelligence démonstration mi balé ba secte no oyo kota oyo sala ba prion sala yango ko sala visible pour ba kota na carte parce que la cercle vicieux ça la science ne peut pas ko accepter ko kota na monde wana te ça la science parce que nzamba pesa mu autorité parce que toute autorité vient de Dieu mais pouvoir Satan de mutazaka na pouvoir de pesa mutu makambo sur terre yango mona kalem so mona na mboka te moni na États-Unis ba sala élection Donald Trump a bien gagné ba voter mais ba che Donald Trump te ba che te parce que Satan lingi na yote au répondre na ba norme na été azui mutu na ba norme PC donc parler ngo ba biso ba président surtout baza bon bata Satan autorité présence en ngo ça nzambe mais pouvoir na ba pouvoir parce que ça nzamba pesa ki cette opportunité ya ko konza mabele mais ko toucher âme ya mutu te autorité aux anongoza même te vana na ba quartier okoza bozana ba ninga na o ba collègue na YouTube soko lobi lo bayo ke lo zana autorité wana mais pour nous ko pouvoir ya ko telema siko kamba bango il faut siko opportunité va mutu mususu wana siko s'attendre mutu akita en personne pour ayiba nenya osala mais autorité aux anongoza muni papa o asana mbongo te mais so lui kamba to yoga mais faut siko mbongo comme na pouvoir moko boy wana ko makamususu. Merci Tokom Nasuka c'est un ba dédicace numéro au pesa sous pour na balandio sous pour na mokomolelo te ba dédicace zate na peska mbote na Colochen mama Francine Ngembe na pesi mbote pa na yo moko Starlilima na pesi mbote na mutu za derrière caméra na pesi mbote na baboni nyonso en tout cas bobenga mettre bol c'est beau c'est tonné te bobenga mettre bol c'est au monde soko bengi pe mettre bol on a pour sa démonstration ça le démonstration en coulisses peut-être c'est une démonstration au monde mais démonstration en public ndé ba tout ba exposer à temple ba exposer ni te mettre bossa sala ngote mettre bossa sala ngote mettre bossa za maître spirituel ou azana connaissance ou mettre nga apprendre nga faut za la boye même bato sala illuminati boki mato illuminati ba ça va démonstration te
mais dimoso muna bango ba sin azaki na poste o akomi na poste o azaki na poste o akomi na poste o démonstration de yango wana ndenge so longa na poste azaki ministre o akomi azaki déjà comme ministre alongo ministre akomi directeur cabinet démonstration ya bien yango na ezomona et no démonstration obimisi mapa po okoya pas maître moko asali démonstration obimisi mapa yo papa c'est aller se maître pesa nga la démonstration o te o senga ba condition belé senga ba te pesa ye po sala po ba sa dere era sa dere pesa yango sala so akopesa yango te. Est-ce que ça na boni moko na mutu moko kenda pas spiritualiste aleka pa na yo beta leka ba chaîne songola ba kino ngapena na kenda pa mettre tel après na démonstration on le dans salle. J'espère que vous allez te. Donc ça ba spectacle auto monde na ba cirque o ba to zo sala mais landana no o mettre boss azoloba ça dere na pas mettre boss benga tuna question o ko sala décider. Babi benga mettre boss abo benga e côté bité yo pe travail na yo fo muto ya kaka na temple to a cause ani place nyo soto aza o sara msauti travail za la ka temple te travail bon ba tapote o sala bon musala ndeni to sala bon musala asa na poto sala pe musala a moni pe récite et ça ka temple za ka te question ni fo muto ya ka kota na temple non so muto peso déjà kombo ne non pour ce no prénom nada de naissance l'essentiel les ayango asa na poto po sala musala be esprit nde ba okende ko sala musala osomona soki batu musupe ya ba chaîne songolo ba chaîne pa kala ba insister que non mettre en tout cas ndingo ye o sala démonstration ata ba démonstration ya mikie o ko sala mais ba démonstration so tali presque batu nyo so sala démonstration sala ka démonstration moko ba sala démonstration mutu musuna sala démonstration moko te kino e panzi batu sente ka démonstration moko bon sport non et ça démonstration mususte o spécial ko sala ka o wana moko nous sommes. Donc ça veut dire que le quota va commis trop parce que démonstration peut pas sombango au soit démonstration na bongo va peso former au sale bo pas obimisi au kosi ba tuna makam o mettre boss alobaki ba tout ba ndimelio mais mettre boss aleki ba bi que non mettre boss ça ne fêter faut ça la bo yango moni même biso to s'intéresser à mingi pas étranger là au moni un malien un togolais un béninois ça démonstration béninois ça qui démonstration hollandais a bi que soit le bino mundo ko boy bo hollandais été c'est ça le rôle de internet. Internet faut ça logo moko bato amuna bina moto bimio seli balandi yona baki eko ça une émission spéciale les loté mais à la longue aba na ba mikolo ko ya to ça ngo uniquement pour la démonstration to pesa pe bato forma mona kino démonstration pesa la. Merci pour vous belé maître numéro plus 243 97 10 44 982 bonjour maître Bolti Yemoko sans problème mikolo pezoya na ko kota na Instagram et puis na ko pesa mot de passe na Facebook na oza na posa mettre boss à atteindre pour to solo là please. Merci au azana besoin ya mettre bol sa PC numéro au azana besoin consulter azana besoin sur la naie yaza na za dispo abika pona ba musu pour ça notre travail té ni physique ba question ya ko poser yé benga na ba numéro a pessoana j'espère que non singa pe na monter na biso achat ko schema afficher biso achat kema bongo afficher numéro au mettre à pessoana nga za ki abino représenter bino et mission oyo donc merci Nabino vu que santé ça vraiment bien té mais musala ezaka musala malgré tout santé ça vraiment ko déranger mais bo teninga rigueur te so moni ki mission on a pena choté par rapport ndi nazalaka vu que santé ça vraiment bien té naza suki donc ba effet ça déjà donc bozaka wana ba epé bozibi so pona lelo bo s'abonner so bozana ba suggestion bo contacter na numéro o ba commis Starlili mana to rozala wana ba commentaire na bino to rozala to répondre na bino pe boyisa biso to répondre na ba commentaire te bo excuser vraiment cette fois-ci o a recoma to ko répondre donc d'ici là portez-vous bien bye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que madame Francine Ngembe ça pour ça canon yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko.